Ngombote na bino banso bipa biso bomesani kolanda équipe nationale oyo ememela kabizu bino bande ko ndenge na ndenge bazali ko sala misala mya lokumo kati ekolo ya biso République démocratique du Congo. Tembeza soki mokete équipe nationale yango wana eyi po ya kosolola na mwana mboka José Makila Soumanda oyo bino banso bomoyebi vice premier ministre azali na Mokumba mwa ministère ya transport pe voie ya communication oyo auti kosala ebonga ya ministre Mokonzi eleki mwa mikolo. Tembezali soki mokete na équipe nationale boyebi na bola mute soki match mazali bikonongo bikozanga kate oyo bikonongo biwane bikopesa kapasi na basusu pote bazo esiko kati ya ba match isusu te eliko lobokola Sylvie Bongo lokola Solange Kwale kasi tozali na mwana mboka Kadhafi Mbudi Kadhafi Mbudi pe na ndeko Gilles Boulembi pe ngaime ndeto kosolola na vice premier ministre pe ministre ya voie ya communication José Makila Soumanda oyo tokopesa mbote mokonzi mbote papa koi. Alors motuna mwaliboso mokozala mingi penza motali na tango oyo tukosala o esika toko ebonga ya ministre mokonzi Tibala oyo azalaki na mwa mobembo mwa matali bokolongo mbwanzoto mikili mya bapaya toniki toyeba santé ya ministre mokonzi ezali ndengeli. Merci bien papa koi pona mutuna mona premier ministre son excellence Bruno Tshibala Nzenze kendaki bongo na mikili mya poto pas seulement pona ko se faire soigner azalaki pe na mission ya kokutana na bapaya kuna po makamatali mboka on y akendaki ti na Londres asisi bisala mia ye bo premier ministre kokutana na bakozi bazali kuna pona osua lisolo etali mboka po lokutele kimingi il a fallu ye moko premier ministre mutazo gérer mboka au quotidien akenda pe kosola na baninga kuna tango asisi kuna azongi bongo na mboka France et pas ya Macron pour habitalisa nzoto et Dieu merci nyonso leki na bolamu azongaki na moko malomingo nzoto kolongono kokuta biso na boye biso ete lobby lundi na 6h30 azalaki déjà na bureau na ye abandi kosala mosala donc topesi kolo merci na ndenge azongeli biso nzoto makasi ya solo kasi yo moto zwaki mokumba mabokambi esika ye na tango azalaki libanda ekolo okoki koyebisa biso mwa moke maso matambolaki malamu mikakatano mizalaki te. En tout cas maso matambolaki malamu d'abord dans micro na bino na ko remercier premier ministre en confiance asalaki kotikela ngai ebonga ena na kamba sima ya mwa mikolo atikaki yango te parce que ezali ngai José Makila non tozali bongo ba vice premier ministre misato ya liboso ezali ndekoshe okitundu bebi musala na ye muzali mingi na libanda faire étrangère soki asali ya poso moko soki asali mingi il faut que ne libanda et comme azara tout le temps libanda moi premier ministre atikela ye ezali te oyo alandi ezali bongo ndeko Henri Movasakani ministre vice premier ministre ministre intérieur tango akoti na musala il a fallu akende na Ituri pour kuna mwa nyamu mozalaki et immédiatement il fallait akenda donc zalaki sur place te nde akei alors et c'est coïncidé que le premier ministre peut azobima yango pe batikela kinga ya solo eza musala ko kamamboka ya facilité na ko remercier d'abord les membres du gouvernement basso pour faciliter la tâche à chaque fois nous avons na besoin na bango pour na kotuna likambo songolo bazalaki toujours prêt pour na kopesa ngai explication to ko lakisa nzela awa na kopesa mokonzi ya mboka merci mingi parce que asalisi nga mingi na musala mango parce que à chaque fois il a fallu na recourir na ye pour na arbitrage mususu ba décision mususu mais azalaki toujours wana ko lakisa nga nzela ya malamu ndenge nini kokamata yango kokenda kotambusa yango mboka. En tout cas c'est la première fois pour ngai na sa musala mona premier ministre atikela inga pour ndama mikolo mais sali ki asala sanza mobimba pour na diriger gouvernement il a facilité mais en tout cas mokonzi mboka azaki toujours wana pour na kosalisa ngai eza lokola ozosimba lokola mwana oyo azotambola malamu te
okende malembe mais asaisenga mingi nte ti na ndenge premier ministre azongi akuti mboka eza malamu. Tonde botondi kasi koseka ya Gilles Bulembi et pesinga likanisi azana mwa mutuna ya gomena. Merci koibatima mituna mibale ndeko José Makilata mosalaka intérim réunion moko humanitaire esalemaki na Genève mais tout le monde le kene tando eke boboyi ba décision to eba boboya kango pona nini pe mibale nena yeba avenir ya gouvernement o yozali eza nini au moment où premier ministre Labino a commis politiquement fragile. Merci Ndeko Zulu. Na robanda na oya mibale premier ministre na biso politiquement fragile. Na comprendre le sens d'un côté. Politiquement fragile parce que c'est ça qu'a dit Kambabi UDPS et Tikali à Félix Antoine Tshisekedi. Ndeko Zulu d'abord était sensa zo sa musa na ye. Sensa ezali conseil national non? Yango te. Pendant suivi accord. Eux qui madame conseil. Ezali tribunal te. Sensa ezali wana pour état bisu ba tozali na kati ya constitution to koki kozala na gouvernement te mais accord et préciser là te tozala na gouvernement pour total to gérer mboka ensemble to ken élection sensa evanda etala ndenge tozotambusa mboka na ndenge seni azosa makambo ya élection soki mwa nyamu ezali entre biso na seni avandisi biso à recadrer makambo to continuer consensus parce que et là que ça qui tout vend d'abord ezali dialogue principe liboso ezali consensus to ke na vote te sensa pe makambo na ye ndenge azokataka yango ezali consensus ezali tribunal te sensa alobi boye ye moko ayebitina mais il faut koyeba te sensa ekoki ko remplacer ba cour et tribunaux te soki lelo même na kati ya gouvernement toyokani te likambo ezali tokokende devant ba cour et tribunaux pour bakoka bazuzi batala likambo pour tozali na justice il ko bateke que sensa lobby tende ko tibala azan dans droit te ezali parole d'évangile non ba cour et tribunaux ezali tango verdict ko koya na tribunal songolo que o lingomba boye ezali ya motu boye te wana biso tozali toko se plier devant oyo justice à lobby kasi oyo sensa lobby a lukinde consensus mais sans consensus des amitiés donc devant la cour des tribunaux ko yiko lobate que premier ministre oyo azokamba équipe gouvernementale ngana zana kati azali faible politiquement non na moni preuve pour na kamonde ko lobby il a fallu dimanche aux aéroports otala mobile ngai moko na kamo mobile homme politique bayeba ka faiblesse né à partir de mobilisation tango bandeko bayoki parce que biso na niveau du gouvernement tout ça les mobilisation mon côté mais na commune aéroport na kamoy de kozuru tout ça presque 1 heure du temps pour tomber na aéroport batu modèle bon modèle on va que politiquement ça est faible réunion humanitaire merci ndeko Zulu réunion humanitaire il faut bandeko bolandanga malamu pe ndeko Zulu pardon na papa batimba na ndeko Kadhafi bo pesanga moi 2 minutes na loba pour peuple congolais au kabiso il y a solo tango ngai nazo sala intérim na place ya excellence monsieur le premier ministre Bruno Tshibala Nzenze le 12 mars na moni basenga ki audience pas premier ministre mais azala quitté comme na ko sala intérim na ye secrétaire général adjoint ou aza chargé de makambo humanitaire na ONU na ministre moko ya hollandais bayaki na ba osa ba tuyonso na yambi bango awa na ministre na biso ya action humanitaire biando tozalaki au moins bato zomi na mitano na kati ya bureau awa na salle de réunion baye koyebisa ko annoncer biso te réunion moko ekozala le 13 avril na Genève au Italie Congo to tuni bango mais réunion yango ezali nini po toyebi yango te abi non biso ba humanitaire to sanganaki to sengi bongo musolo et pas ba oyo bazana mbongo po ba pesa 1 milliard na ndambo po eya na Congo pour na action humanitaire po Congo ezana problème humanitaire tout ba problème yango ezali nini ya liboso ba congolais ba yebake po ba tata wana na ba mama ba kono senga mbongo na kombo ya Congo
balobi ke Congo ekokani na Syrie pe Yémen. Très grave, Jules. Donc, bati biso na alerte 3, L3. Donc, L3 wana ezaka ba mboka mibale na kati ya molongo mobimba na kati ya monde entier. Ezali bongo Syrie na Yémen. Esika bombe ko ya mikolo nyonso. Yango nde bakei kuna bayebisi bato baza na misolo abi non. Kuna mboka wana ekokani na Syrie na Yémen. Il faut opesa biso mbongo po humanitaire kuna ezali catastrophique. Yami bale balobi ba réfugiés. Oh, kuna baza plus de 4 millions et quelques, presque 8, boso abi 4 millions ndambo, après 8 millions. Mais ni kambo monene boye, boko no sa réunion molongo mobimba. Biso to yebite di kambo nini. Baye awa na tuni bango. Na est-ce que boye ko yebisa biso critère nini esali que boti abiso dans même catégorie loko la Syrie na Yémen. Boko mi ana kisa est-ce que bombe ko libina na moto ote. Boye bisa biso place au bombe zo bomaka batu bandako zo buka na bombe kwa Syrie. Oh non, bolimbisa biso zali erreur. Awa devant caméra. Nakanisi mwana Jimmy muko musu boko pesa ye bako akolakisa bino ndenge basenga ki pardon. Mais déjà pas batu ba na misolo kuna ba yebike biso toza kwa Syrie na Yémen. Yami bale tolobi chiffre bo pesi ya ba réfugiés. Bozui yango wapi? Parce que chiffre wana biso toza nango te. Bo ça va 4 millions et quelques. Biso so 270 000. Bo yebisa biso. Po, il faut to yebisa bandeko. Na jargon ba humanitaire. Ezali biloko mibale. Réfugiés ezaba oyo batiki mboka na bango ba ye pa na biso ou bien ba oyo biso batiki ba ke kuna. Donc otiki mboka na yo, OK pa mususu okomi réfugié. Mais soko zaka na kati ya mboka na yo, lokola naza na Gemena. Problème ekoyi na Sud-Ubangi, Gemena na Sud-Ubangi. Na kimi na Sud-Ubangi, na kei na Nord-Ubangi na Bado, naza réfugié te, nazali déplacé. C'est que dans se déplacer na esika nanga d'origine, na ke ko batama. Et généralement biso et pas na biso na culture na biso soki likambo ko ah ndeko Zulu azaka na Bado. Okosa nini? Okovana ndako ndeko Zulu. Ozali déplacer. Ce qui kuna et pas dans la Gemena, comme il moyen, ozongi na Gemena. C'est cela. Il faut bande ko baye bango. Mais nombre de réfugiés ba lobby et outi wapi. Tobi di kambote lo ko bango ba sengi avant réunion. Baya okuta na biso, ngana bisi bango na bi condition bo mibale. Tokolanda makabo mususu te. Un, to vanda na bino, total nombre de réfugiés oyo bozoloba. Et puis à mibale to vanda na bino avant biso to kenda bolongwa biso na catégorie wana ya L3 ya Yémen na Syrie. Pona nini balongola biso? Parce que soki biso ba oyo toujours gouverner mboka. Tondimi to kenda réunion tout en sachant que ba catégoriser biso na L3, c'est-à-dire Syrie na Yémen, c'est que biso mo toujours bengana ba investisseur et pas na biso. Investisseur nini oyo akoya na mboka na yo a investir. Tant qu'il y a que yo mboka no niveau de danger kokani na Syrie na Yémen motako ya azate. Or mbongo ata bazui ba milliards boni baye nango ezali pona ko salisa na ba oyo baza na pasi mais ezali pona ko développer mboka te ezali pona ko créer emploi te économie yonso na mboka e mataka na création d'emploi. Bon tant que okani na bon to kutana to harmoniser point de vue bolongo la biso d'abord na catégorie wana pour tous dans la catégorie wana de deux total ba chiffre ya batu bolobi si c'est pas possible to kita na bakan pour réfugier ba yeba kaiwa ba yeba na bakan réfugié ko vendre pas mototé to yebi nombre ya bakan ba place yon zali pour bino bozaka to tanga nombre et comme wana bakimi ba kamati nzela baké dans New York au lieu de 4 millions et quelques balobi to yeki kuna batango plus de 8 millions. Batongo zotanga bazali wapi bakan eza connu boya totanga et l'autre côté mais yo moni wapi ndeko Zulu lelo mutasali sakayo na ndako noza koiba timba ngai makila po na yaka kosali sayo na kepa koiba simba na lobi non na lingina sasa Jules kuna na ndako yo mutosali sakaye pesanga mafuta pesanga mungwa pesanga Thompson sans que na tout na yo biloko oza nango besoin. Est-ce que zalaka to lembi
ko buba congolais. Le problème ezali ba mesani kozwa ka mbongo na mokongo ya congolais, puis mbongo yango ekomaka awa te po esalisa réellement bato bazwela yango mbongo. Eloko liboso yango wana. Eloko mibale bo bakozwa ba mbongo na bango ezali ya bango. Mais ko bebisa lokumu ya mboka na yo. Congolais tous a quand même moi fier na mboka na biso. Ko bebisa lokumu ya mboka ke mboko kuna eza lokola Syrie, eza lokola Yemen, boye na boye. Est-ce que ça malamu? Tant que vous avez le mboka, conséquence dans vos années, investissement goya wali sous-te, bati bino na liste rouge, mutu moko ta ko investir yawa. Mais tant investissement goya te, chômage comme on a ngokaka, et ko matana ko mata. Nana ko linga mboka na ye ekufa na chômage. Yango biso to boy to bi ah, bino boke ko yoka na kuna un terme de référence ya réunion ngo to kitokenda, to yebi yango te. To kende ko wani kuna na réunion lokote to kende bo taba bakangi oti osinga na kingo bazobendo babike yaka ko vanda o sala figurant poto zo mbongo na biso. Ah non, makambo wana esili yami balé to harmoniser eloko moko na bango te tozo kenda bango ba uzwa mbongo nde na sima na biso. Il faut to vanda to yokana mbongo ngo bozo kende ko zwa dikamango ezali nini comme nyonso bala ba kuneza lokuta moi to vanda to harmoniser wa ezate bango mo bakimi ya misato biso tango to moni beto bite to zali gouvernement bango moko ba violer texte na bango résolution na bango résolution ya ONU et lobby boye yo humanitaire soko ye na mboka respecter d'abord souveraineté ya mboka intégrité ya mboka makambo maso ya mboka respecter yango. Et puis humanitaire et quoi en appui, ça dit ngai mokolo mboka il faut na banda bango ba ye na appui et si ko na kokite ba ye ko appuyer ngai. Mais oyo bango ba ngba tema liboso ba le kaleta non. Yango wana tango to sali conseil mokonzi mboka président de la République, ça c'était une décision du chef. Alors bite. Il faut to créer fonds humanitaire. Na fonds humanitaire wana avril oyo kaka avant les 10 100 millions de dollars. 100 millions sur 2 ans. Si dans 100 millions les années, pour tout banda sikoyo ko somba ba kit ya réinsertion. Ça dit bande konabiso o bakima bitumba neti na Uganda, na Angola, o bazo zonga des réfugiés na Rwanda, partout bazo zonga na mboka. Biso moko tozwa charge na bango na ba kit ya réinsertion, c'est-à-dire to boy sous ko pesa motoli pa ba nini non non. Et pas na yo saka nini na saka bilanga biloko biso ya bilanga biango biye o ndako zalite manzanza ko tonga ndako yango yo banda ozani o na zaka pêcheur allez biloko nyonso tu ya kolobo yango yo ozani o na za menuisier allez biloko nyonso sa ba kiti yango yo. Donc kit ya réinsertion tina ya fond wana yango wana to réinsérer bande ko na biso na milieu d'origine. Mais alors il faut tout au Canada bino malamu pour batouana le quoi tout ça libre dans le club sur makambo et bien que 90% population biso ba saka bilanga. Mais pour ça bilanga il faut ça nani il faut ça embellir. Mais tango to ko pesa susu ba mbeli oh to ko biko armée bato ya wana tuzotala na esika to pesa mbeli. Est-ce que to pesa mbeli to pesa mbelite pour ba ko baluka ba bino ba komi ko armée bato bazo pesa mbeli. Mais oyebi bien que sans beli moi muto sa bilanga ezalite. Mais oh ya suka ya danger munene au Congolais à comprendre l'élo na réunion ngesa na Genève. Comment voulez-vous tous à niveau Yémen te tous à niveau Syrie te beaucoup ne concerne plus d'1,8 milliard de dollars sur ce qui 2 ans vous préconisez que situation humanitaire dans le Congo vous catastrophique. C'est qu'il y a un complot qui se trame pour situation moka mabe comme na Congo ndeba luka déjà mbongo ba bomba pour situation ce que commis baya ko sala. Il faut qu'on nous dise. Et là tu peux saisir le Conseil de sécurité comment bino boko sala et là qu'on a bisoté parce que même la convention il y a Kampala et lobby yango non seulement les textes légaux bangoma convention Kampala et lobby nini aide humanitaire et koya sans condition. Mais beaucoup mieux conditionner, beaucoup mieux prévoir. Qu'est-ce qui est derrière ça?
plus d'1 milliard et quelques bozosengango sur 2 prochaines années. Et là, on a ça na Congo lobby. Mobulu nino bozolingo kotisango comme communauté internationale na Congo ou vous prévoir déjà que Zambongo zanini Congolais fungola maele. Toyokani excellence nakanisi ozali polele bayi balandi bayoki topesa maloba na ndeko Kadhafi pote yako kwa tunama matondo papa nko ibatimba VPM José Makila uzana boyebi mingi tango lobaka surtout ya politique nga na ko cha question ya affaire humanitaire pour la moni matisio moi attention makasi na ko cha na 3e position mais na rozonge la liboso place au meka qui ko justifier pour na nini ba pesa ki yo responsabilité ya ko jouer intérim ya premier ministre place né dans lobby ko zara na boyebi mingi ya politique na ba réponse na yo bato ebele ba koloba que ezali parce que ozali outi nzela moko na ye ça veut dire opposition. Et mon anakipe tango au salaki délégation ya ba ministre ba yako yambaye 98% ezalaki ba ministre ba outi na opposition. Donc après c'est la guilloté pour l'indisponibilité ya VPM chez Ogitundu na Mova c'est le bande kwebele. Nazu susu makambu ya sensa pour na fragilité politique on de kozulu akaka ko soulever pour na premier ministre Tshibala. Sensa wana bino moko bontimaki yango. La recommandation liboso apesaki ministère intérieur a exécuté yango, c'est-à-dire batu net balobaki MSR. Bazongi la soit MNR na bango ou ba changer combo, ba parti mususu tokotanga ba parti nyon sauté, ba recommander bango ba changer. Il y a Bruno Tshibala rande posé problème pourquoi. Ce qui n'a eu 3e volet na lobaki, il y a situation humanitaire au binombo côté les malades. Ba congolais belé ba ko sepela na courage à travers la réponse na yo puis détermination ya école na bango mais mingi pe ba retourna bozo ka soni RDC zala aligné lokola L3 pour bino botambola ka na ba jeep climatisé ba bureau climatisé parce ba congolais bazo mona bino bo mona ngote et puis ko boya edwana n'est-ce pas et ndenge moko na ko boya investissement ya na Congo pour bango pe basunga ka biso mingi na makambo ebele voilà mituna na ngayangwa to ba na wa suka jeep climatisé. Non. Tu entends bayaka batamba makolote. Tant bayaka wa eloko liboso na basumba jeep na bango. Tant bayaka eloko liboso na mbongo na bango. Ba frais d'installation na bango. Ba nyonso wana ya limbongo normalement batindi po ça. Na bato bazana problème. O ba benga ba réfugiés to ba déplacer. Bayaka batamba makolote. Yo so moni mutu ya humanitaire yawa azo vanda na Kingasani. La kisanga ta moko to na mikondo non bango yoso bazana na Gombia wa bazola la kutu bien koleka même ba ministre mususu mais yango te to lobi mboka na yo bakende ko teka yango image mabendengo wana fierté ya mboka na yo za wapi congolais bakende ko comparer yo na Syrie na Yemen ata kutu olinga ka mboka na yo te. Est-ce que vous avez mon attaque et zali maillère et balkanisation en boka? Oh yo biso na bino to boya. Puis lelo bandeko na est bazo kufa et zali kama balkanisation en boka. Même lelo yo mokonzi en boka aza traîné dans la boue parce qu'il y a boy balkanisation. So quand dit maka kokota na complot à balkanisation, de batika ye tranquille. C'est cela et là que bazo lingangwana 1,8 milliard wana nana ebisi noté que vraiment plan wana mbongo wana ya ko favoriser balkanisation yango wana. C'est ça tout kene monsikate MONUSCO mandat nango eza nini protection ya population civile. Mais yo monité bande ko beni ndenge ba bamba MONUSCO mabanga parce que MONUSCO soka azali wana pesi mu Congo lobi nde ba bomi bato. C'est que ba comme le ba indicateur soki to longwe boye bo attaquer. Mais eloko sous ba congolais ba éviter contingent tanzanien. Mais Tanzanie moko akatisi na ngambo na côté ba LRA. A komi penza rebelle LRA mais contingent ya MONUSCO. Au mon mboka nini 20 ans bo vanda bozo ko pacifier te. Mais ça business munene na makila ya ba congolais. Est-ce qu'il faut tout continuer yango? Biso tout ça ba gouvernant. Mais oyebi ndeko Zulu ndeko koi ndeko Kadhafi soki mutu avandi
ati drapeau ya mboka na mokongo na ye pe alobi akosa lokuta ko rattraper ye mboka na biso foto linga yango plan ya balkanisation ya mboka ezoko passer par bato wana ONU MONUSCO bato ya action humanitaire. Est-ce que koyebisa ngai na jugu awa makambo bandi tango na yambi bango awa bayeba bisinga o tango makambo bandi na jugu to pesi 3 millions de dollars e wapi ekesika nini bande kwa bunia bazolanda biso nani amoni 3 millions de dollars kaka aide komi kuna dali ondeko ministre Biando alongwe nango awa na mbongo ya gouvernement pe place yonso balobaka wana komona aide koma eza ya gouvernement nazana toute une liste na utikami ko sala intérim ya premier ministre mbongo zo bima d'urgence na kati ya caisse ya l'état eza d'abord réaction humanitaire au gouvernement zo bimisa et des millions awa na epsibino décision zo mis 100 millions de dollars sur 2 ans pour la réinsertion. Est-ce que tos élites zo pas na bango? Non, wana yonso za lokuta mbongo wana soki batange ovandisi batu ya humanitaire otuni bango mbongo boni bakotisi na Congo depuis 5 ans bakotangelo motana mais otuna ekei wapi mutu sa gerate za bango moko pas za te ko to gerate non mi bazoli yango na mukongo na yo na ngai entre temps ole bali ya mbongo na bango no bazobebisa na kombo ya mboka eza normalité Bikamo uti koloba deuxième préoccupation ezalaki ya Yalagi Missatou intérim ya premier ministre en casquette opposition. Non, ce n'est pas ça. On a 4 gouvernement, ma majorité ezalité, ma opposition ezalité. Na 4 gouvernement bino basse vous allez membre du gouvernement. Action au ya gouvernement tozo sala, ce qui échec ezali et ko lata biso basso. Ezali échec ya opposition te, ezali échec ya majorité te. Ezali action et gouvernement action ya mutu moko. Ezali c'est un corps, c'est une institution. Na kati ya institution boko ko kabwana te, bolo bateke. Na peu ça exemple, tango président Obemina ko loba ke so sali bilan ya législature oyo to longi parce que to voter loi boye to sali boye. Est-ce que c'est majorité mutaso? Non. C'est une institution. Makambo majorité ya mbende na 98% ya ba ministre Kiawa. Non, tozalaki yawa. Ministre vice-premier ministre Shadari. Asali intérim balebele. Mais à côté na l'air à côté dans tango ya dialogue. Ezalaki premier ministre Sami Badibanga. Asali intérim. Donc ils ont été batali pour la opposition na ebisio malamu. Vice-premier ministre ministre affaires étrangères avant Dakar te boyebi yango. Ezali kamboko sate. Ndeko nanga arimo vatanga koti asali même pas 3 jours à Zunzela makamba Ituri et même na Ituri. Et bien que neki Ituri pendant 3 jours. Oyebi combien de jours asali plus de 10 jours na Ituri. Tango wana nana tikali comme vice-premier ministre zanga ezali kamba politique était non, c'est comme ça. Et puis intérim okotika intérim dengo lingi oko décider obi otikeli ko ibatimba intérim. Deuxième question et alaki makambo ya sensa bino nde bopesa bango mpifo wana ya kosunga bino na conseil tellement défini ka sensa na yebisa yo na yebi phrase yonso ya accord du début à la fin na esika batia virgule na place batia point pour ngai nazalaki na débat na makambo ya sensa banda na la commission ti kokoma na suka na commission ya institution et gouvernement. Non, totanga ki ba parti oyo ba dédoubla ki na kati ya accord. Comment IDPS ça quitté parce que IDPS nous zoloba. C'est quoi les équipes dédoublées? Ezalaki te ba dédoubler après. Ce qui est comme dédoubler c'est après les na kati ya accord te. Na kati ya accord ezalaki parti ya Endundu, ezalaki ba ya Kyungu ya Kumanza. Ya monde comment maki na kati ya accord. C'est là-dessus que Sensaif a siégé. Ah, c'est déjà. On comment na kati accord te et tika likamba ko yokana ko solola il faut to lo babo sembo to bimana accord te il dépose la na kati accord na yebi phrase moko ya accord. Voilà, c'est la vérité. Oui. Ah, totonde botondi vice-premier ministre na kanisi to le kana no itali makonomi o to lobi mo mingi ba élection ekosalema to ekosalema te po na minoko ya bato babite tango su gouvernement ko la sabato pongi o to pesi boye tango musuko na machine wana voter zabwe élection ekosalema to ekosalema ndeko ko ibatimba na zotalo na miso
toujours qu'il y a tout droit dans l'élection. Et puis, organiser l'élection, et les gouvernementés. C'est ni. Question wana, tout na yango na c'est ni. Pour nous répondre en tant qu'acteur politique pour l'élection. Nous répondre parce que nous allons moko abaye oyo bakoti na gouvernement pour tout que na élection. Mais organisation élection, ezali bongo seni Corneille Nanga na bashengezi. Omona ka bango mikolo surtout na bango. Ngai nazomi bongisa po na équipe na ngai tokende na élection. Élection ezali kambwe po soko tali ezala na ba radio mususu ezala na ba télévision ebele ezala pa na biso to wapi mingi baza kotia katembe habiter au gouvernement ko financer na kanisi bazali commander nani Corneille Nanga za commander na gouvernement po lobby ba ko poussa biso malembe po yekoma boyote élection ezate mais si quand on a ndeko koi po so dikoleka ministre des finances Henri Moulang a PCC et Belém solo 22 millions de dollars. Il faut pas bande ko baïba 22 millions de dollars. Maintenant, c'est ni à kokenda na mois de mars oyo na assemblée pour voir la gestion nango baza na niveau nini est-ce que toujours respecter notre groupe ça va un bongo ainsi de suite beaucoup y ba on assemblée. Mais ngai comme membre du gouvernement na yebisio que élection ezali toujours mi bungama pona élection. Alors, oui, merci de Batimba, oui, de José Makila, élection ezali, nenge oti ko confirmer, mutuna na otuna yo na ninge ya no attaque acteur politique. Oui. Pas attaque VPN. Na politique peut tuebi ozara makasi. Pona nini Corneille Nanga zo ninga pelisa moto oya koka ko boma yango te. Machine à voter. Ah pe coré et beni nzoto. Et puis makamona ngana ebi yango te. Pona na zo mo pelisa moto. Tout comme ça na 2006 te. Aujourd'hui maka le premier sur le troisième na gemena. Ils avaient un normal, les premiers. Ils avaient un normal. Tout comme ça, on a cessé en 2011. Ils avaient un normal. C'est la sensibilisation. Tout c'est la moto après 5 ans. Pour l'année, nous avons appelé ça moto. On a beaucoup la machine à voter. On a libre sur balé. Bah, téléspectateur, bah, José Makila, sous mon président national ATD, Ozawa Pilelo. Plateforme, les années. Pour Mikolo, bah, mono, trop, n'a pas mené, car il y a président Joseph Kabila. La deuxième question. Ndeko Zulu. Nous sommes membres du gouvernement. Président de la République, nous sommes chef de l'État. Hier, nous avons présidé le Conseil des ministres. Hier, nous sommes numéro 1 à Mboka. Ce n'est que normal. Nous sommes collaborateurs, nous sommes la première. Et ça nous a passé. Tezara mituna bazo tuna na sika bazo kotena José Makila tuna enam asa wapi po asa pemeni tona kabila mikolo il faut nazala ka pembeni pe na oza musika te il faut nazala ka pembeni nae parce que na collaborer nae pour tokenda na élection yami balé dikambo ya machine oya non ATD vous avez plateforme ils ont en la plateforme avec un G18 G18 et les alliés groupe, il y a battu Oyo, qui accord il y a 18 octobre dans la cité de l'Union africaine. Donc, Bissouba et Bana, to Sangani, la plateforme électorale, to lobby, to élection dans Bissou, dans le modèle et bloc dans Bissou, G18. 18 octobre. Machine à voter. Mais, ngai na kambo mboka oyo lingaka innovation te ezaka mboka na biso na tango mboka oyo lingaka innovation ndeko Zulu tokende mosika te yo za mwana kisasa omonaki ba bulletin ndenge epolaki awa na fikini omonaki ba contestation ndenge esalami oyo bato bazoboya machine wana eza ba tricheur parce que biso bato toza baeli na mboka toyebi mayela ndenge ezalaka bao baningonaka balamo bagangi na kwena bango basaka nde nini place oyo bakendaki mingi te na bureau de vote bakei bayokani ya bakumi babulletin surtout bakei baremplir boye tititi ntango ekoya na esika ya compilation babimi
machine wana moyen tricher ezalité. Et puis nous avons au gouvernement japonais et ça problème coréen. Non, ça coopération gouvernemental. Les lois de ceux qui ont somba Hyundai kuna na Corée. Faut des fois la fabrication des alliés. Yo condamner le gouvernement coréen, non. Et ça va opérateur, bah ça invention na bango et puis machine on les a pas dans tout c'est partout. Ceux qui machine les a mabé, des ba belge va longo pas na bango ba que des tikuna en Corée côté à songi non pour fabriquer, pour ça bango sous terre. Ba belge kakoyo. Quelqu'un dans l'ambassade de la Belgique, tout l'ambassadeur il sait que vice-premier ministre Makila lobby bino que les tina Corée ko pe qui ça ba coréen ba te grave sur la montée. Sur les armes avec point il chose mais machine $400 à se facturation à 1500 na moko. Ngai na ke ko so machine te. Wana tuna na seni mutu azana fonctionnement, azana budget, mais yo tout dit ngai machine no so les a solo. Machine za malamu koleka. Eza machine te que les rôles kaka élection et si ba boaki non. Et pour réduire biso la dépense union sur tout ça à chaque fois dans le cycle électoral, pour cycle électoral c'est à 5 ans. Il y a pour éviter la fraude et pelé. Bato a mesana pour remplir la ligne ya maboko wana. Et sili apopia. Mbalo soko za élité au kolekate. Mais elimisa livre kwa koi. Na ce exemple, pardon de Kadhafi. Pirombu Saidi populaire na Lemba. Na pesa exemple. Aza populaire na Lemba. Bato nyoso tu ba la Lemba keno ba voter Pierrot. Bako mana era compilation pour Pierrot azuite. Usubu le pesa mboto ko pena. Le ko sema kile na machine wa. Yo kana. Ozali mopazi sango Pierrot Mbuyu Saidi etali lingomba ngino à côté parce que mobeko o avec une loi électorale lobi boye il faut à niveau national plateforme ou bien parti auquel nango ezo 1% ya vote admettons eza 40 millions ya congolais va voter il faut parti na bino ou bien plateforme ezo 400 000 voix pour 1%. Wana a révélé à votre Pierrot Mbuyu Azui et qu'on comptait. Mais au Pierrot Mbuyu Ozwa l'équipe a tout yon sur la Lemba. Mais partout dans la catégorie si 1% vous allez voter. VPM José Makila, nazongeli financement élection. Ba Congolais mingi ba sepela pe na bino tant bo vantaka mbongo bo pesa raseni. Bo pesi 22 millions récemment. Et loko malamu po makambo ke liboso. Kasi bolo barate tikali combien? Pour etikali seulement 8 mois pour tout en élection selon calendrier où est fixé pour le 23 décembre 2018 pour le budget c'est né à Sengaki et ça plus d'1 milliard donc 1 milliard et quelques centaines de millions etikali combien au faut ça puis une échéance ni beaucoup pesa nous tout na mi balé tout est là OK question nous a qui toko mingi maintenant la porte ni na malongo tout na question là c'est ça. Wana musala sensa. Pour sensa il faut fungola musatala. Gouvernement ne pesa non, biso musala biso ko pesa. Musala seni la ko dépenser. Musala sensa il a ko tala, ce qui a solo to pesa to pesa te. Pour retourner seni. Na logi kuna ndeko après 22 millions. Il y a solo la ko après 22 millions, tu gagnes combien? Ce qui s'est ici que non, après 22 millions, mais tu gagnes autant. À se respecter, c'est ça, ben, il y a eu. Non, on ne pas signé à lui, respecter. Preuve en gros. Moussala, c'est ça en gros. Batali bagondi ma penzate, il y en a parce que yo moto bimisa sommation yo bossa la tête. Papa, tout le cas malam. N'a pas ça selon état de besoin au signé à zone melangai. Parce que 1 milliard à signé à lobby. Dans un angle dans qu'est-ce que tous les livres na Lucas on ne va pas comprendre il faut na Lucas na pesa seni mais ngana seni to yoka ni boye na ndimi état de besoin pesina mais bada ko pesa la sigolo priorité za nini sans olingi combien pour na bo on a dit 5 millions na pesi olingi combien na ngi 20 millions na pesi olingi combien na ngi 10 millions na pesi soki ngai na lo pesa o seni na lo be alo senga te ça c'est autre chose mais tout na seni soki na lo pesa été est-ce que le seni a mis les parce que si on a l'opé sa terre, on dit nanga le bagage, de nanga zo babo ça so faut te pour gouvernement ça bon côté. Au so il va condamner le gouvernement. Il faut que le va faire rappeler bino et le moko. Mo konza boka tango après si biso pouvoir oyo ya gouvernement. Alors bi na 5 millions biloko bo misato.
ya liboso élection ya mibale paix na sécurité na mboka ya misato sociale ya bato biloko misato wana maintenant biloko misato priorité ezali eza lokola na bible okotanga banda Genèse ti na Apocalypse biloko misato la foi l'espérance et l'amour du prochain mais Jésus-Christ alobi na misato wana oyo eleki kombo nango nini l'amour du prochain biso mpe toza na misato mais on a kati eleki nini élection yango wana tozopesaka mutu na mibale ezalaki boye olobi bokozela mpenza maponami et puis boza na G18 yango boza na banani mais place peine de kozula betaki société boza trop proche ya chef de l'État et puis na ba activité nyonso onga na olanda yo phrase moko oyo elekaka nanu te jurant et vibrant hommage chef de l'État au président de la République, chef de l'État avant Batissa Moussous. Bon, comment G18 wana eza na majorité ou na opposition? Il faut tout camarade. Moi je pense que bato ça la confusion est mêlée. Ou alors au tard après discours il y a ba membre du gouvernement sous la mindélité. Il faut pas autant la mindélité. Et belé ba remercier ba président na bango. Parce que Bobo Sanaté, c'est lui qui engage le pays. Le seul peuple mobimba Congo va penser que suffrage est lié. Au cause d'un projet qui toque mais ce qui est à l'objet que a-t-il veto sur les mots et que ça la maté. Mais ce qui a précisé là, le président de la République, le premier citoyen, tant Kenda, mais il faut rendre vérité. Pour la vérité, ce soit bien. Ils ont fait vérité. Non, papa. Comment on est ce soit parce que moi, je suis responsable et je m'engage à Kolobango. Je sais pourquoi je le dis. Parce que il y a un processus il y a un sato au sala. Ceux qui m'ont conduit à d'accord dans le côté, il faut ça matin. Mais à partir du moment où on a fait vers ça, pourquoi ne pas lui rendre hommage, ne serait-ce que ça? Tous à la peine en symbole. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. Ceux qui est là, comme les projets, les apprendre à Congolais, puis où a autorisé je vais lui rendre hommage. Je ne me gênerai pas du tout. Ça ne me change rien du tout. Je resterai égal à moi-même. Donc, on a Zoloba. Ça sort de mon cœur parce que au début et que vous avez là comme sous gouvernement vous avez que salaire pour non voilà mon peuple vous voyez que non président de la République a limité monsieur Rani tant sous balcon est-ce que président a limité président peuple né à solo mais n'attend que le malade vous allez encourager mais non aller au salaire pourquoi ne pas le rendre seul et là que vous avez monsieur là ngwana na pifo na ye. Mon cher ami, nous sommes dans la présidence de la République. Nous avons un engagement devant le peuple. Pendant ce le peuple, nous avons les ministres, le gouvernement, nous avons reconnaître un côté. Nous avons gardé pour nous. G18 est opposition ou majorité? G18 est composé de ministres issus de l'opposition. Quelle opposition? De quelle opposition? Nga na une opposition ngai yonde oyebelinga po oyelinga malamu toti ana ba omi ba le pembe totala na on va ba téléspectateurs voilà tala nga na miso opposition ni oyebelinga to ba bosembo na sa opposition ke na butu na majorité ko senga franga te oyebi ya malamu. Quand moi je parle na lo bali kamba solo netilelo na mission au selon accord aussi à division basso et tout même beaucoup en élection ba mosusu soki ba quantité pour ambition na mo la démesurée. Il faut qu'à na comme premier ministre pour la sala boy il faut qu'à na comme boy pour ça mais so vu accord wana signature et procès ya makilate ba tout basso ba signature mais toujours appliquer ka o na ka d'accord ba tout ba signature. Mais ce qui va été pour ambition dans bango, ça va être démesuré. Point barre.
Alors, bah signer que nous tout na opposition bazana non. Pour aller au tout na monter. Pour tout travailler selon accord auto signer biso baso. Non, le temps que la signature. Donc j'ai 18 ans en opposition, tu comprends? Mais bien sûr, dans l'émission, j'ai 18 ans composés dans tous les ministres issus de l'opposition. Non, le temps Bango. Je vous en prie. Azarias Roubero, Pierre Kamboudia, Marie-Ange Mouchebekwa, Amatobe, Kabongo, Ilunga. C'est pas ton soutien c'est pas ça la base. C'est la base. Pour la base. Pour les Kambasé, c'est la bino. Mais les Kambasé, c'est la bino. Pour la base, base en élection. Et Péli, Baloba qui est dans un danger. Mais Bakwea, Baloba te, Babima. Keba, élection. Pour nous, c'est tellement là, comment tu vas député provincial. Alors, il va député, tel pour Bamoussou, Batiate. Exactement, qu'il y a élection surtout aux juillet. Non, c'est la période. Il y a pas de théâtre. Alors, tu es vice-premier ministre. Alors, tout kende na mwana suka poto tika na miniti soki mwambili kwa poto kabwana. Oui. Likambo etali ministère oyayo na milulu minene milekaki na mboka banana na Congo Central pona kotonga libongo linene ya maya mozindo pora no profonde ndeke bino boye bakalo poto una esengeli ezwa mikolo boni esengeli ezwa bambula boni sanza boni po bana mboka bazali koze pe balobi tango susu eloko na soki etongami okomona kuna kaka bapaya na bapaya kaka bapaya na bapaya esika pe bana mboka ozwa misala yango wana nani pe ya kokamba yango nazongeli yo Kadhafi projet wana yali projet 1862 babunda nango ti basala te. D'abord ilo wana ils ont portugais bazwaka yango ezalaka kwa ilo ya bangolais. Roi de Belge atomboki abiso opesi yango te na tika Congo mpona kovanda te enfermé sans que nazala na accès na océan. Tozaka na 37 km pamba na littoral na océan et porte à entrée ezalaka à 3 km seulement et sika tosala port. Roi de Belge atomboka botito kozwa yango mais bala ya azwa yango ti la colonisation biso ti 60 oyo otonga port non profondité Kasavu bazui aumetake Mobutu azui bati ye cloque à jambe ti oui défi boni basalaka na tanga Mobutu na 84 4,5 millions de dollars pour na otonga port non profonde wana baluki financement ti bazui te moto ayeko débloquer situation président de la République. Comment ne pas lui rendre hommage? Non, parce que c'est vraiment nationaliste. Comment ne pas lui rendre hommage? Na eloko ya boye. Oui, ils ont une souveraineté na biso. Oui, mais tu poses un problème na ngambo, ce que je ne souhaite pas. Mais biloko na biso tout est kangami na point de marre. Faut ça ni non. Oui, que puis un pied des autres matin. Puis biloko na so même et ça la biloko zo babi tout cas. Attends, la fête zo matin parce qu'il faut transporter moi ça à ma partie à Pointe-Noire. Mais ça pour la biso na bon côté wana. Comment ne pas lui rendre hommage? Si on rendre hommage à comme Moumbu. Non, les gens doivent être sérieux. Alors, pour en eau profonde, les alliés, bateau, bateau Salango, bazana, 72 ports à travers le monde. Batonga, 72 ports, 72 ports à travers le monde. Dans la Grande-Bretagne, on a chose à Bango. Un mot, DP World. Dubaï, Port World. Dubaï, Mabongo, Mukili. Na latin, na anglais. Donc, Batoua na bazana expertise. Baïbi Moussalam. Et puis, talo nini bazo tonga nango. Au lieu de 4 milliards 500 euros, na 84, on a pris ça comme débit, 1 milliard. 1 milliard. Bazo tongango, 3 ans, Moussala est signé. 3 ans. Zone industrielle, mon des autongamana. Création d'emplois. Bébo. Il faut volonté politique pour que ça ait local. Il faut vraiment un patriote au Lingamboka Nayo parce que la grande puissance est belée, la Kangi Bisonzela. Boloré a investi des millions en Gambo. N'a pas peur surtout. C'est Boloré à Gondinga,
parce que les lois sont pour un peu civil, rapport rebelle, les Angola, les Adini, et qu'on soit. Mais là, pourquoi? Parce que pour marcher paysan, ils ont des Congo par rapport à l'habitant. Donc, pour l'année Kadhafi, au Koya, pour poser une question à modèle, Wana Makamboza, pour les, vous avez même besoin d'un microscope, pour Tala. Et bon, on a c'est la bongo, on a CP mingi. Mais c'est pas comme na suka, mutuna na suka mukepe ya muke. Nazo tuna question na analyse politique. Le l'autre côté na FPM José Makila est tombé bien likama nationalité so bomamboka. Yo mutobimisaka likambo wana na 2008. Non, 2006. 2006 na Assemblée nationale comme moratoire. Lelo balobi Moïse Katumbi italien na bi autant na kombo te maintenant na otuna question Moïse Katumbi italien pour acheter libaya ndiko José Makila to panza nteke to funga la boîte à Pandore ou bien ni pour yo to bisali comme moratoire soko tuninga et là on est ici la raté dans le moratoire on est ici la tête Assemblée nationale à ce que ça moratoire on doit appliquer texte. Tu appliquer texte. Oh, yonso, les dans le gouvernement, ou bien dans l'assemblée, ou bien dans wapi, dans la double nationalité, à cause de ça, l'État, à ça la terre. Tout pour la sur tête et à moutouté, non. Il faut appliquer constitution. Oui, il faut appliquer constitution. Tous les années. Moratoire, on va commencer à soukater. Une chose, l'une, ou soit. Tout comme ta constitution, tout ça, la révision, on va abroger l'article 1. Ou il faut réviser la constitution aux arrêtés, ou soit tu dois appliquer en gros. On a la réponse en gros. Mutuna Souka, candidat il y a G18. Candidat na bino candidat parce que la plateforme union sur le candidat président na bango. G18 au ya bino. Surtout que bosse la ngopé na maké était candidat président na bino nani. Oui, dans la politique hein. Okenda kambangu mbangu te oya kolia buku ekangami yo na mbongo biso ndenge tozanga biso baso idée na biso d'abord tout maintenant ba député nationaux provinciaux on se va que sénateur on se va que nini ba o bazana idée na bango comme ba président ba kende biso na kunate biso to kende la biso élection législative pas voter biso to comme ba député to comme ba députés provinciaux nationaux bien to que ba sénateur quoi tout un peu au là to que bino ba jeune place d'assemblée to que na biso na sénat to za na biloko ba ambition wana ya bino démesuré té oh na kati na biso ni ngomba akolinga comme ministre candidat président le moment venu à se prononcer mais il faut encore que à un consentement battu surtout jusque là nous tout débattre en côté mais ngomba na biso toyokani excellence tokomi na suka kasi potoka bwana okoza na mali ba like liyoko koyebisa na yango ba bazali kolanda biso en tout cas na koyebisa bandeko que biso gouvernement oyo ya Bruno Tshibala oyo azana mokonzi ya mboka kombo na ye Joseph Kabila Kabange tokoki kolinga te babebisa kombo ya mboka na lokuta bakamata mboka bawanda kokarikature mboka mpona kolia mbongo na nsima bakongolais na makambo ya lokuta toko accepter yango mokolo moko te. Vaut mieux tous à la pauvre mais tous garder dignité na biso en tant que congolais mais toko garder dignité na biso te tondima parce que yo za mundele ok oyokani kuna po zwa mbongo na bino zwa eza mbongo na bino za biso te mais tika kombo ya mboka na biso ko caricature mboka na biso bo Syrie bo Yemen te wana to boyi ko kosela pe biso makambo te po to kozala complice na bino te na bambongo na bino ndenge bozozwa pe plan na bino ya balkanisation o bozo kosana ke ba humanitaire boke ko luka ba million po na bino bozanzambe bolobi catastrophe humanitaire ko sama na Congo po bosali plan po na koboma ba congolais to kotika bino bolekate. Voilà eloko to nito sa ndeko yango. To tonde botonde excellence monsieur le vice-premier ministre na kanisi balandi ba bolingo bo landi wana José Makila Soumanda mais vice-premier ministre atali mukumba mwa
transport pe voie ya communication kati ekola biso République démocratique du Congo. Merci ndeko ministre. Merci ndeko Koyebasi. Alors, ezalaki bandeko ya équipe nationale Kadhafi NP ndeko Gilles Boulembi na ngai me totondi bino botondi otikala mamde tokuta nsumba le susekoya.